Mbote bandi MDG de TV mafuta siki zalinga wa bino mère Dorcas la grande dame nzambe apambolelanga bino kaka ndenge tomesana koloba. Les amis, encore une fois de plus toye kaka na dossier ya ndeko na biso Mastor de son vrai nom oyo toyebi na kombo ya PD Nada makemba wasekisaka biso asala biso ba bien na façon na rejouer na musala na ye. Lobby nasalaki émission par rapport car ndenge tomonaki yindaki na réseaux sociaux photo na ezotambola partout. En fait, c'est lui-même déjà qui avait posté la photo. Et ndenge ezalaka ba page Jésus et tamboli ba youtubeur bazui et matière quoi ba mosala pe ba direct ba sali ba émission de même biso hier. To meka ko sala mo analyse et on a essayé d'expliquer. Et mingi na communauté ba biloko boye mingi to s'emprenaka na tout donc digère que bangonde bazali à la base ou soit jalousie ou soit kaka mauvais sort dit ya ba compte à rendre to mutako na ba problème nde to expliquer hier a oza problème na mutu to na batu ba bwakile mauvais sort azwaki mwasi ya batu ba weleli mbongo ba weleli mwasi ya ba biloko mingi ezalaka ndenge wana. Mais l'analyse na précisaki na lobaki ba cause kozala ebele. C'est vrai kozala neto yebi ki ba bwakelaki parce que mingi ezalaka mingi bongo mais kozala maladie et kozala infection et kozala inflammation parce que komona na ndenge kekanga lisu. Et hier la famille GI a posté cette photo na page na ngai na Facebook na ngai et na souhaitaki artiste ba bonne guérison to yebi kaka ndenge tolinga bandeko na biso et tozo souhaiter vraiment bonheur to pe guérison pour ndeko na biso ya mobali. Et c'est comme ça une amie ya docteuresse à Monaki a komelinga inbox et on a y a parlé. En fait, elle est du domaine par rapport à musala oyoye à Salaka. Par rapport à musala à Salaka et a commenté une photo. Alobi na ngai probablement ekoki kozala développement elo mo songolo ma ipsenga to solango inbox parce que étant professionnel alinga ko étaler tout sur la toile c'est comme ça on a parlé inbox. Et je disais que tosoli nandeko écoutez ce qu'elle m'a dit. Alobi na ngabo c'est probablement les zones ophtalmiques. Je pense qu'il fait de quoi ça la varicelle na bomwana parce que et batu misusu nyon sauté et réapparaît saka kimokolo. Son de quoi ça asala varicelle na bomwana et réapparaît saka. C'est ce qu'elle m'a dit, ça dépend batu nyon sauté pa bino bozabo ka tenga asala varicelle na kimokolo na mona ngote. Do alobi eza parce que quand na auto lo elle est du domaine. Abina ngai certainement ko za na varicelle na bomwana et puis ezongi. Et ou alobi ou de l'herbe dans son enfance, donc ou soit varicelle ou soit l'herbe, je sais pas exactement maladie nini et le français na bien on pensa trotter et alobi boye et là c'est une complication. Ouais, à 3 points de suspension et alobi c'est une complication à 3 points de suspension. Après la suite alobi boye pour ces virus généralement et pour ce virus, généralement, il n'y a pas grand-chose dans les traitements. À lobby, à Bakissi à lobby, mais une fois guéri, ça va lui laisser des taches jaunes ou noires à cet endroit. Et en fait, c'est ça. Si quoi, à Bakissi boy. Alobi, souvent, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui font les sida, VIH, qui ont ce genre de complications. Wana ndeko alobi. Sikoyo, tozo nga na likolo, avant na continuer. Na expliqué bino que alobi et réapparaît varicelle, muto asala varicelle, to maladie mswatangi wana herbe. Et zana S nasuka a komi yango HERPES. Et nde batu des fois bazwa ba problème à boyer, mais na suite na comprendre et il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Donc généralement dans la plupart des cas,
batu oyo varicelle soka sala varicelle na bomwana na kimukolo réapparaissera na forme zona mingi eza bato tamso za na VIH. Bon les amis, n'oubliez pas que zona ezaka bato sida te bato bazora zona. Et zona c'est vrai généralement oui, mais eza pe na bato mususu pa ko développer ba symptômes ou encore à cause yango à belango sans toutefois kazana na sida. Moi j'ai déjà vu une petite fille étonnant bonaza munganga te na ebité pourquoi moi na moke makasi Rachel elle avait moins de 5 ans moi na bela zona baby sa ekande même munganga otoloba etika ba tâche imaginez ce que moi na mepo métissé talaka to ba métisse nde bazaza pembe ce que po déjà zo frappé. Donc c'est pas que les parents avaient la maladie ou encore bon to yebi pété so uta wapi so pe kindoki bon tout comme cause un peu normal parce que biso mingi to s'en prena kana bandoki biso nyonso ezalaka kindoki. C'est vrai il y a une réalité spirituelle où existaka mais nyonso ezalaka nango kindoki te bandeko nyonso ezalaka kindoki te. Donc quand na utoloba na bino mwana na abela zona asalela kindumba wa paza mwana muki ezaki sida te eloko te. Et tozongi na sujet na biso quand na auto expliquer et puis nazo continuer. Alobi eza zona ophtalmique. Et pour plus de précision bandeko bokoyi ko luka na Google et puis obimisela bino eza nini et puis ba nini ba benga ngoni ba symptômes tout ça ba conséquences ba origine ba biloko wana nyonso awa zaki juste bref. Donc a expliquer que bato yota musuna bomona bela varicelle to bela herpes nde ezongaka mais généralement ezongaka na bato oyo yota mususu ekozala na kimokolo azwi sida ezongaka. Sikoyo alobi na nga boye bandeko koto nde eza mwa dangereux alobi na nga boye alobi bon j'en dis qu'elle est c'est raison pour laquelle alingaki kolobango na page na nini na Facebook te et alobi tango akomi ndenge wana souvent eza bato oyo bazala na VIH to pe sida nde ba développaka ba nini ba complication wana abakisi alobi n'en parle pas sur les réseaux sociaux pour préserver son intimité. Bon, tu as vu, on a vu un artiste azali, bon, aza na vie privée sous sauté. Bolimbi si son lui bon, je vais m'expliquer. Parce que nous sommes en toile, surtout les Kambo sida, na monnaie na tina penza ko bomba ngote parce que c'est logo oyo. Eloba maloba na makanango surtout na milieu na bango. Je ne dis pas que ndeko na biso na sida bandeko na nga certainement bo bande émission ne bande libo comprendre place nazali. Et non seulement ça c'est important d'en parler parce que bon moi personnellement na numéro na daté. Mais ce qui est vrai place pas zawana batomaele bazali ata son azuiete a okende toujours hôpital ba osale toujours dépistage et puis ceux qui ont ba omona to pe ba oyeba ke za yango soki toye ko yan toye na information oyo na réseaux sociaux na opesa bino raison na ko lobango na réseaux sociaux ezaka poto pesa connaissance na batu et puis to mekape ko alerter ko préserver pe batu misusu et parce que quand na loba connaissance c'est ça pouvoir. Il y a des choses auto ignorera mais une fois oyebi yango ekoki pe ko sungo na bandenge moko botu comme ekoki pe ko sunga babatu mususu. Donc likambo ya sida pe na poto en tout cas tozo na biso ngo se dire te. Et loba peut-être en Afrique parce que ndeko to solina ye en Afrique. Et bon c'est vrai, il s'agit toujours il y a intimité ou encore il y a vie personnelle tout ça, tout ce que vous voulez. Et na Europe sida et tozo ngo sous dans été pourquoi parce que simplement parce que eza eloko moko oyo mundele eloba maloba nango ya récemment kuna utomona na news sur 2 jours kaka balobi ti 2030 masolo si de beta masote donc certainement qui ceci ezwami. C'est vrai bien que peut-être dans un premier temps batonyo c'était dans la possibilité ozwa kisi wana mais bon eza makambo eloba ba congolais nyonso makambo tozana juste pour topesa information tozana pour topesa conseil tozana pour topesa toli boyebi domaine na biso na continuer kotanga makambo munganga docteur akomeli ngai tokiti na se alobi boye abakisi même en dehors du VIH on peut faire les zonas aha nde na uté ko expliquer bino donc ekozala sida tout comme ekozala nango yango te bandeko to mona nga na facette wana te ke azana sida te
tout comme ekozala pe sida te, tout comme ekozala pe yango. Et souvent la diagnostic se fait cliniquement, c'est-à-dire juste en voyant l'aspect des lésions. Au fait, quand il a expliqué bino, elle est du domaine, aza docteur, doctoresse à moi si musala na salara yango. Tellement batanga yango, bango batangeli yango classe non seulement ça, parce que ye aza déjà na musala, aza déjà na service, ça fait déjà des années, asili ça déjà classe et puis azo sala déjà musala. Elle travaille déjà. Et bayebi babiloko yango bazora baka yango, boyoki ndiye mo ndenge autoloba. Donc badiagnostikaka yango ezala nango likambo ya magie te o soki rien que so botali kaka, vous pouvez déjà comprendre. Donc 99% epesa yango nde eloko akomeli nga awa. Donc na se nango abakisi boye, s'il a le VIH, donc tozo supposer bandeko tozo supposer bo conclure mbala moko te, nga alinga bato mayeli bato ba réfléchisaka, faut pas osala ba analyse bête ma plutôt pe kokena ba conclusion bête, parce que kongola azara so monika titre ou encore alandi émission ayoki kaka makambo nyonso oyo koloba pendant 20 minutes 30 minutes 1 heure, ça dépend. Ya azana eloko moko oyo akokanga wana ota mosusu pe ezali eza na rien à voir na makambo oyo toloba, akoki kotransforme kochange yango na ndenge na ye, kodetourne yango na ndenge na ye, et puis atingami nango abani mpe kosala sans chantage. Alobi boye, s'il a le VIH, alors là il est stade 3 du sida. Il doit se faire soigner par un infectiologue. Certainement boyoki alobi boye soki eza sida, de soki zona wana eza di ya sida, parce que quand na utoloba okozwa zona okobela zona mais oza na sida te, tout comme soko ozwa ngo oza na sida. Alobi soki eza sida, c'est kaza na stage 3. Le troisième stage certainement eza ekomi ya danger, hein? Parce que nayebi que sida eza na VIH et sida, en fait eza na 3 stages, mais avant ekoma tobeta masolo na mikolo ezoya, avant ekoma na sida et na VIH ou eza na virus, na étape à virus, et se développera pour ekoma na étape terminale au tobenga sida. Alobi soki eza sida, il doit se faire soigner par un infectiologue. Ouais, un infectiologue pour être mis sous ARV. Et bandeko nga nayebi na ba terme médical te ya médecine te, peut-être so ba médecin ba rolanda émission nde ba comprendre ngo. Alobi il faut bachaye sous ARV, fallait na tunaye ARV zanini. Si c'est pas le VIH, ça va aller avec des traitements simples. Mais il risque dans tous les cas de porter des tâches comme séquelles. Donc, si vous avez sida te, et traitement simple et kenenango, marotika na batache. Mais si vous avez sida, et wana il faut qu'un spécialiste, il faut un infectiologue mutu à traiter. Parce qu'il faut bachaye na C ya ARV. Il fallait na tuna yende ARV wana nini. Il fallait que je demande na tuna kité. Et donc, au fait, bref, c'est ça les amis. Pour plus d'infos par rapport à cet aspect, et il y a zona ou encore il y a infection bandeko, bokoki ko beta on a Google zona ophtalmique. Donc OPHTALMIK, qui pardon, qui ya kinine et puis U ya munene na enasuka, donc ophtalmique. Tapez zona ophtalmique sur Google, ça va vous donner plus des infos par rapport à Onauti Koloba. Et voilà en fait. Ezali message au fallait au pesa na bandeko baleki bayebi nada, et vous pouvez aussi l'aider et l'envoyer notre émission ou encore le parler. Mais bon, il a Kinshasa, il y a des spécialistes, Bamikolo Baza, Batamaele Bazali, et déjà, tant apparition de Salama qui certainement n'a pas certain qu'il n'est pas au monde à Munganga. À moins que Zaka, parce que le Congo, moi, Babenga Ngonin, abrutissement moko, et il y a un niveau likolo, et généralement, Congolais Ming Bazala Nango. Au lieu de faire la part des choses, na spiritualité,
na makambo nzoto non nyonso bamema kaka na spiritualité boyoka moto abimi bambuma tout comme ekoza bainfection ezalaka babiloko wana. Aujourd'hui les gens couchent n'importe comment avec n'importe qui. Tu peux aller attraper une infection parce qu'il y a des infections qui sont dangereuses que les filles oyo ke soko oza peut-être na mutu moko ya banzoto moko parce que banzoto bato na mutu azala na nzoto na ye baanticorps ekeseni bafonctionnement nzoto ekeseni oka réaction esali mbala moko ekobimiso bambuma na nzoto ekobimiso babiloko mbala moko boyoka moto ye okindoki balibali ya ye bandoki boye et pourtant ekoki tout comme kozala pathologie. Franchement il faut tobima na mwa bamakambo wana nauti tolanda récemment donc ignorance ya mabe ya bandeko na ngai ignorance ya mabe nauti koseka natali émission moko ya ndeko moko na nini na YouTube ya 10 minutes bato certainement bomonaki video ya bambwa bazopikola bilanga bazopikola basoki babanzeta masangu babilanga masangu video wana etamboli na réseaux sociaux ya bakongole balobi keno bambwa ya bandoki bazokopikola babilanga ya batu tout ça mais faut citer c'est dit jamais vu, on n'a jamais vu ça. Moi personnellement quand j'ai vu ça lobi mais oya normal depuis quand mbwa apikola bilanga nzonga nde bambwa agriculteur éleveur bango ndenge wana bino boyebi bato tozana ba chien policier n'est-ce pas. Et voilà, il y a aussi des chiens babenga bango nini domestique oyo oka baéduqué to pe baélevé pardon mbwa baélevaka ye aza moto te baélevé par rapport ya bafonctionnement ya vie quotidien ya ndaku akosala mosala aokende kozwela lutu ayeli yo tout ça namona moko mikolo eleki kaka na réseaux sociaux ake kosomba ake sala shopping mo bamarché bawenze ezala ya babalabala mbwa akena kitunga na munoko mbongo ezali na kati akomi azwi akitisi azwi ndunda tie azwi soki biloko songolo pakala tie soki babiloko nini yango wana epuis azwi mbongo apesi mutu wana azwi mbongo na kitunga embwa akontinue akesu na ngambu mosusu asombi en fait ya mbwa embwa baelevaka bango pardon ndenge wana tomoni bambwa bazopikola babilanga bato tolobi ke non baza bamisala mabe parce que c'est dit jamais vu biso toyebi na biso te bato balobi ndenge wana bayebi te bato bayebi nde baza pe ebele te nde balobi ke non bambwa agriculteur en fait c'est ça lelo bandeko nyonso ezalaka kaka makambo kindoki te ndenge tozoloba ngo wana problème anada c'est vrai lobi nasalaki émission tout comme ekoki mpe kozala babwakeli parce que biloko wana ezala monnaie courant surtout na milieu na bango ekozala mpe mauvais sort ekozala jalousie di ya jalousie parce que Congo kaka ndenge wana moto anene eloko te bojalousie kaka mpo moto bomona moto azobouge na mwa bandenge na ye aokaskade na ndenge na ya kimobali ya kipede nada mwa mike ezomonana mwa motuka mwa bana baomonana bazolia déjà en passant je vous dis que nada n'est pas pédé, c'est un homme qui a une femme et des enfants. Moi si namona bana nada na mwasi na ye mwa kala na ba émission moi je crois 27 chez lui je suis na bosana te on a penza bimi na makasi penza te ndinga omona na ba théâtre mikolo parce que banane masolongo kala me boyebi ke za likambo ta tango gaz yende pas amati ngana eba na de pas 27 chez lui ngana ebi na de pas 27 ans ndo sala mwa ba biloko na ye kaka ya ndenge ezalaka mwa ba et pas 27 otobanda koseka ngana eba kuteka artiste comédienne nzonga na bana déjà kosala banini ne na yebaka te nde tana oyo komi kodécouvrir na mwa banzongding na ba émission pas Caleb tout ça donc bref c'est ça donc nyonso tokenda wana mambaka bakindoki te j'étais choqué quand na tongo wana oleka sur TikTok namoni ba jeune fille mo basali yango toute une émission et puis baza ko insister bon c'est vrai bandeko boyebi place bazoba baza ebele ata moto ya mayele oza moko obima zoba pour convaincre bango te et il y avait une personne là azoyebisa bango ke non ekozala eza infection to maladie oyo batelemela boyebi encore bana basi nde bazalaka batelemela moko azalaki wana alobi ke non ye aza na expérience parce qu'aleka wana mbanda na ye abwakela ye maladi esala ye kaka textuellement ndenge esali nada e baprière moto ebikisaki ye esalaki retour à l'expéditeur mais eza expérience na yo ton expérience n'est pas la mienne
soki makambo l'autre fois na lobara oyoka libumu pasi nazoka libumu pasi mais ndenge loba te mabumu pasi nyonso ekeseni oyo oyokanga yango nga nazoyoka non pas du tout. C'est vrai obima mpe bambuma obima biloko babwakelaka oyo me yo babwakelaka yo nyonso te sikoyo toloba nini bato bazalaka na bameme ka ndeko alobi ke eza maladi te eza infection te eza makambo ya kindoki sikoyo bato bazalaka na bameme ka oyo bakendaka hôpital badécouvrir keno eza zona batraite mpe esili sikoyo toloba nini parce que munganga asali test examen baprouve ke eza yango et puis bapesi bakisi ameli abiki sikoyo oloba nini parce que ainsiste ke na kisi ekobika te parce que eza spirituel lié à l'écart mais ça n'a pas de sens franchement bandeko il faut bato bazala mayele ntango nga na insistaka des fois ntango napesaka bamessage en disant to mpe mpona koyebisa bandeko na biso ke classe est important connaissance est important il faut étudier et il faut apprendre aussi peut-être tant esi eleki okomi na baage moko boye ou encore baoccupation oyo ozo-occupe ezopermettre yo te peut-être ozonga classe oki université osala bozongisa boye mais okoki quand même koapprofondir to mpe kobakisa mwa connaissance koluka koyeba connaissance générale bamaka mosusu biso bamisusu tolobaka oyo eza te tokendeki na classe pardon na baklasse oyo totangi nde toyei kolia yango kuna non eza juste connaissance générale koluka koyeba koluka koapprendre vous pouvez faire babenga yango nini research nayebi te na français on dit quoi recherche na google eza dictionnaire est ce que boyebaka na google bokosala recherche na en fait babiloko lelo oyo réseaux sociaux facilité nyonso réseaux sociaux facilité nyonso pardon système électronique facilité makambo ebele avec les réseaux sociaux oza na nini na possibilité ya comprendre makambo ebele mais malheureusement bato baza stagné batikali kaka na phase moko e bazokoanalyse bamakambo oyo nyonso bango bazomona bazoyoka kaka na état oyo yango bomoni quelque part mindele bamonaka biso neti banyama moko boye bandeko bolimbisa bato moko mitu esalaka te bato moko boye bamayele te bato moko batanga te en fait bazoconclure bongo pourquoi c'est par rapport ya makambo tozosala na makambo tozoreflete parce que eloko mondele omona yango normal te neti likambo neti oyo c'est vrai bandeko toyebi réalité moko ka nde toyei toexplike na mboka na biso ezalaka ya bamakambo ya boye mais attendez so ozwi omoni mondele amoni photo oyo mbala moko aloba oh wow mawe c'est que aza na infection to aza pourquoi parce que ana connaissance ya likambo yango mais congolais soko amoni babwakile maladie bali baboma mais non attendez il faut bandeko tobima tolongwa na baposition wana ou encore na bafaçon ya komonela makambo wana na balolengo bahabitude voilà nous devons sortir de ces habitudes ya komona kaka kindoki partout nalandi ndeko na ye propre je sais pas kozala ndeko ya famille tout comme ndeko ne mpe ya makila nayebi te na direct moko na TikTok je crois ndeko coach face na moto asalaki yango ndeko moko mwasi azoloba alobi bon tozoakize motu te ce qui est vrai notre frère aza souffrant tolobi na biso teke esongolo pakala moto asali ye boye mais azobela et aza sous traitement vous comprenez donc soki ezali makambo ya toyebi te traitement yango ya bokoko traitement yango ya normal et un moment il faut toarretaka na makambo bakoakizaka bato ke bandoki ke bosali ye boye ke bozongisi boye en dépit de ça ekozala mpe ta mosu mpe ye moko ben oui baréalité eza ebele nalobi ekoki nalobi te ke eza bongo mais ekoki parce que malheur ezala na 3 sources ekozala premièrement ekozala eza yo moko ya mibale ekozala satana ta toloba satana totie bato na kati donc bato moko oyo ya mitema mabe et puis en fait nalongola kutu na satana nalongola satana bato nano na bandi malheur eutaka ba 3 sources ekozala yo moko ekozala bato kaka motema mabe basali yo mabe
yo moko ekozala pe interdit osimbaki ou bien bikota bisalasala toyebi réalité wana pe eza ebele ememeli yo réalité wana. Tout comme ekozala spirituel. Quand je dis spirituel, ekozala ta musu nzambe, tout comme ekozala satana. Nzambe akofrape pe mutu, est-ce que boyebi? So otangi na Deutéronome, Bible ezoloba, so otosi opambwama, mais so otosi te malédiction elando. Parmi ba malédiction, Bible tanga ba forme ba malédiction, même ba infection ebele ezala ba malédiction. Est-ce que boyebaka hémorroïde ezala moko ya ba signe ya ba malédiction? Est-ce que boyebaka hémorroïde ezala moko ya ba signe ya ba malédiction? Selon la Bible, toyeba yango te. Yana bato musu bazala na hémorroïde moko héréditaire. Et banana bakoko ezokita eza ba malédiction biloko wana. Par exemple, bon eza yango te message na biso lelo. Mais soki na oloba boye ezaka poto meka kofungwama ko expliquer bandeko ke to changer air moko façon na biso komonela makambo. Et muto ayebi nyonso azate. Problème à congolais alinga ko apprendre te. Ba nyonsologue. Muto ayebi te, mais alinga se passer pour muto mo azo maîtriser tout. Et pourtant olandela yebo eta mususu ata diplôme o ana ngote. Bac o ana ngote. Université kutu bosana. Mais azo contester na makambo oyo azo maîtriser te. Mais ça c'est un problème sérieux. Hein? Ça c'est plus que la sorcellerie. Croyez-moi. Na vie, il faut ko apprendre. Mutu akoka na nyonso azate. Mutu ayebi nyonso azate. Tozala to se compléter. Connaissance mukoza na wana mukena nango to se compléter. Donc, ce qui mutu azo ko apprendre yo likambo o yebite ndima accepter ko yebite o bakisa connaissance o bakisa 1+. Ko tikala te na case ya ke tu maîtrises tout, tu connais tout, eza yango te o zolo beza kaka eloko songolo. Mais non. Oko insister te oko tikala ka te ke eza eloko songolo parce que toi tu ne maîtrises pas tout. Et puis likambo on pose loba ozana expérience nango te eza ka po yoka lisolo. Congolais mingi tozala bongo ayoka ne lisolo. Amona na musika mais atingami on dirait que mamba zolo beza yango. Donc au fait bande on ngai c'était ça. Et pona lelo na bi ke na lobi moi ebele mais c'était important. Mais c'était important. Vraiment, Nzambe abikisa nada, c'est notre frère Otolinga Mingi. To souhaiter vraiment la bonne guérison. Et Nzamba batelela biso ye. Soki eza mauvais sort, soki eza dit à jalousie parce que lelo biloko wana komi monnaie courant. Dit à jalousie, nazo bondela ke Nzamba zala juste juge na ye. Ouais. A venger contre bato bazo sale mabe to baluka ko sale mabe to basali mabe. Nzamba venger. Mais soki ezali ndeto uti koloba awa ke eza maladie, malade, pathologie, tout ce que vous voulez. Et que le docteur des docteurs ou eza Nzambe abikisa ye pe. Nzamba sale ngolu azwa ba traitement approprié. Nzamba opesi minganga mayele doit étendre pe loboko na ye nada abika se rétablir. Et ce qui pesait logo oyo peut-être et komi dia etamboleli na ye moko Bible zolo banza malinga liwa ya mosumu kite. Donc nous prions que nanzela ya pasi o Nzamba conscientiser parce que bato ebele Nzambe a récupérer bango na ba moment difficile. Et likama mo ekomelie à se ressaisir, à comprendre que a vie o eza yango te il faut na zongela Nzambe. Ce qui peut eza eloko oyo ye moko nde mutu ake koluka yango ou encore na banzela na etambolene na balolenge na ye vraiment Nzambe alimbisa ye et puis asale grâce afin que azwa conscience à comprendre que vie sans Nzambe et amobulu pe azongela Nzambe na ye parce que esengo Nzambe eza lobiko ya bato c'est ce que la Bible nous dit. Donc pona lelo bande otokosuka awa c'était Mère Dorcas la grande dame Natolika tina bonzambe et sur l'actualité et par rapport à les soleils de Monabiso Nada où ils ont ça là actuellement et buzz ou encore qui est viral et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bon partager la émission na biso eza soutien na bino munene et puis yo s'abonner na nous abonnez-vous s'il vous plaît, commentez et aussi biso bien si vous avez une suggestion encore et reproche topé conseil question beaucoup comment donc
c'est ça en fait. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je vous aime. Je vous revois à la prochaine fois. Merci. À plus. Zambe na buya, olatike mo vanzina.